Zaki nango. Il y a que élection salemate tokende na transition na Kabila. Ozali komona ndenge ni balinga bakotsa mboko na moto. Ndeko Kabund e bandaki boni pe na ndeko Félix Tshisekedi aloba etelelo mbongwana kombo na ngeza Fayulu. To pe na lopoto les changements aujourd'hui c'est Fayulu. E bandaki na ndenge ni aloba. Yemoko alobi que ezalaki biloko ya mystique, biloko ya flamation. Donc ba mvutaki po aloba bongo. Justement parce que les lolers tozali ko solo anae c'est pas le même Félix Oazaki na Genève. Donc azongi mutu. Voilà, donc les loyo on peut comprendre que Batouana, ils ont employé tous les moyens possibles. Notamment en foutement à Félix Tshisekedi. Donc, Baché Mbongo, Mbongo, mystique, Bachaki tout. Nabukoko. Poété, intérêt na bango. Intérêt na bango et triompher. Intérêt na bango zanini. Pour l'un, et Sengeli Bazwa, loi électorale, wana, sotoke na dialogue. Cahier de charge na bangwe ko vandela kolongola article 10 ya loi électorale. Mususu ya ko yana dialogue pona ko senga soki na bité soki amnistie soki grâce. Na yango soki ba obtenir wana ata so Kabila c'est sous 5 ans. Problème na bezate mais l'essentiel na ba élection ko yaka. Oza pesa kondima makambo solo. Mais même moi na muke na mboko ayebi angoto. Ba ebisi faulu nini. Yozo kende Okozala président à 2 ans. Alors que le mandat est à 5 ans. Yo okobo ya machine tina suka. Mais à boite. Okobo ya machine tina suka. Pour ceux qui boy machine tina suka, élection ko sale mato toke na nini na dialogue. Les lolers andimi yango. Bino kaba panzisango. Boke ko tunete ko simbi combien? Ndeko Fayulu ndenge ondimi machine boye. Andimi yango lokola makama machine komi kozika ba yo moko landaki. Ah voilà kutungai na kamwe bango fort. Na kamwe bango na vandi na lobi voilà. Voilà ba politicien boye ba politicien te sont des aventuriers. Pourquoi? Batu ba signé accord ba lobby, nous allons faire par tous les moyens possibles pour empêcher l'élection wana. Ba tweeter na ko tweeter. Ba bi ba machine wana toko tumba yango. Kasita lelo ko ekomi. Machine etumbami entre guillemets. To le bela ondengo entre guillemets. Mais naoki mususu aza na Belgique. Alobite eloko wana yoka biso na confusion po ozotanga pe ba kombo te mozo pesa ba information. Zelana bisa na otanga ba kombo na ba honte. Po naza besoin otanga ba kombo na ba honte. Alobi boye yoka yo moko découvrir. Alobi te wana ezali inacceptable. Tondima ko tumba ma machine wana te to sengi enquête internationale et ya ko enquêter na tumbi machine. Nga alobi mais comment ça? Kaka yo mutu moko ozai koloba que non. Olivier Kamitatu. Jean-Pierre Mbemba dit nous allons faire par tous les moyens. Bien sûr, ezali clic na bangot. Donc bazali ko yokana bien. Pour Olivier Kamitatu a tweeté basali réunion bayokani. Tanga accord à Genève. Balobinini, ils vont faire par tous les moyens pour empêcher vote na machine à voter. Donc eloko kamusing ezali irresponsabilité na bango. Nga nazai koluka, nazai kozela na yoka ke mutu moko na kati na bango a tweeté a félicité compatriote ake kocha moto na dépôt. Oui, nazaki kozela. Là j'allais comprendre que bazali réellement ba politiciens, ce sont des responsables. Mais yoka peut-être ozo condamner mutu a tumbi to sengi enquête donc des irresponsables. Mais pourquoi dire une chose et son contraire au même moment? Toko tumba ba machine ndeko moko nabite soki ka Kabila emoko asalisi bino bokomo banga parce que babi Fayulu. Si c'était nous l'UDPS qui avions dit non à la machine, ndenge batumbi ba carton na bangwana ngai olinga mona na sali tweet na bi bravo compatriotes qui ont mis le feu là-bas. Vous avez compris que peuple a linga makamwana te. Nangana mieux assumé parce que c'est ça notre rôle en tant que leader politique, il y a comme mieux assumer devant des situations. Parce que oh te metala. Omoni eloko akobongo la malobana. Hein? Félix Tshisekedi azali leader politique à Liboso ko retirer signature d'un engagement Trump à Longoli oya Russie Poutine à Longoli signature na makambo belé balongola ka signature soki do les ali soki mutoye komona que non na signaki biloko mais na ekota la on simeza bien te kolongola signature eza péché te ndeko Kabund lelo yo opposition et Kabwani bino olebo attaquer ou bien bozala
bosala front bo attaquer ou bien bosala nyonso pona kolonga FCC bokomi siko ko attaquer coalition la muka nini pezo ko ebisa na bayimboka esengeli bino bokendo ebisa nde bato ala mukana osi okangai ndenge nazawa na cité bango te olanda kinde ko Félix na campagne alobi te bato ya la muka bato batakaki bango tango bakindeki na kasi eloko ngape nazali kozwango yango wana même l'air naza kosala campagne okokuta yo zoleka na bato 2000 3000 okute individu moko bimika na kati wana fayulu est-ce que bato la muka natunaki mutu moko na lero ye awa yo wana ozoloba fayulu za moko soki babeti yo obo bato ya IDPS abeti ngai